vraiment, Gentini Ngobila, je ne sais pas ce que tu fais vraiment de la ville de Kinshasa. Regarde-moi la poubelle en plein Sayo, à Kassavubu. Donc je me demande le bourgmestre Yamboka, le bourgmestre de la commune à Kassavubu, vous savez, salité Boye, est-ce que vous ne pouvez pas organiser là où on peut jeter la poubelle? Salité à Boye Penza, dans la ville à Kinshasa, regardez-moi ça, la poubelle. Regarde comment les gens sont dans la saleté, la saleté, saleté. Hein? Vraiment, comment Kinshasa Mboka cause à la Boye Penza? Saleté à Boye. Hein? Regardez-moi ça. Foulou, en pleine ville, à toi la commune à Kassabou ou Nasayo. Mais c'est pas normal ça. Hein? Tandis que tu vas faire saleté. Gentini Ngobila, vraiment, Moussala Nezani, il y a la province, il y a Kinshasa. C'est triste. Donc, vraiment, Gentini Ngobila, je ne sais pas ce que tu fais vraiment de la ville de Kinshasa. Regarde-moi la poubelle en plein Sayo, à Kassavubu. Donc, je me demande le bourgmestre Yamboka, le bourgmestre de la commune à Kassavubu, Moussala Nezani. Salité Boye, est-ce que vous ne pouvez pas organiser là où on peut jeter la poubelle? Salité à Boye Penza, dans la ville à Kinshasa, regardez-moi ça, la poubelle. Regarde comment les gens sont dans la saleté, saleté. Hein? Vraiment, comment Kinshasa Mboka cause à la Boye Penza? Saleté à Boye. Hein? Regardez-moi ça. Foulou, en pleine ville, à toi la commune à Kassabou ou Nasayo. Mais c'est pas normal ça. Hein? Saleté. Gentini Ngobila, vraiment Moussala Nezani, il y a la province, il y a Kinshasa. C'est triste. Bandeko, na banzi na lobaka na bino ke ezala ba ministre, ezala banani ba travailler na bango te. Na banzi na signalaka bino ke batona nyonso ba travailler na bango te. Alors bandeko awa nazoko bunda na ba image mais ezo pesa na bandenge belé yo tianga mo bulu mais likambo te. Alors bandeko nangai bomoni Kinshasa la belle bomoni salité na lobaka na bino ezala ministre ezala gouverneur ezala banani ba sénateur ba député mutasala na yazate mutasala ka bande kwa zate en tout cas ba image oyo ya lelo bo sepela nango te mais likambo te pour vite total bande konanga na sala ki vidéo moko lobi loko les aki bombe à partir à 8h ba patriote wa no beanga ba me pasteur makamno sali bisunga milika munini na ya kolala tant na la moki na bandi yo ka ba message mais ndeni yo sali vidéo mo ki toko boy après olongoli yango susu nanga longola vidéo te mais le na parla qui n'explique pas tout pourquoi tu l'omboile là qui tata mo sinae et pourquoi on sous on appelle balela qui vraiment pesi mo bolo balongoli yango na ndenge mo oskanate mais je crois plus de 100 bien 200 batala qui yango déjà parce que ba ko longola na ba 4h ou 5h du matin. Allo bandeko tozana ba mama titre na kocha ni tona charité parce que on est tiré qui bango directement nazana ba mama ya Taliban. Elle se demande pourquoi la mort frappe que les baluba tokolobela yango et tokolobela pe muke liwa ya Kadiongo ce Kadiongo ya muluba toko faire comprendre batuke on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais il faut faire très attention parce que la semence, c'est la multiplication. Quand on sait que le salim de Kamboboye, bongo et ozonga pe wete. Soko lo ninguba moko, obuka mokote, obuka multiplier, obuka ba 10, ba 20 tout ça. Donc biso onyo so ya eleke la na obi mozo mona. Na Bible obiso tanga kanyo so na kati. Donc surprendre na kabisote, même lui appelle surprendre na kabisote. Allo bandeko toyo kana ba mama ya Taliban balobi nini na otila bino moko ndenge nini bango baza koloba bongo to meka ota mama Denis ya ke roza mama bobo
soki osala nini mpo na parti na yo soki baentourage no barappele akote nga na ye korappele mama il se fait pas trop tard salela bango eloko mama Denise Nyakero salela baparlementaire debout eloko sala action sans kopase par mobali na yo sans kopase par mobali no parce que trop c'est trop lelo na lobby balobaka mama Denise Nyakero soki tala omoi ndika monga nazoloba balobaka ngo na cc bato baloba yango na cc nga na ye koperce l'accès na ye koperce bibon même papa Kajombo fallait bopese moi poste moko boye asisa moi retraite na ye asisa même retraite na ye molobeli ya fati moto azokende kofuine kolakisa biso baanalyse kitoko toza koapprendre ndei biso oyo atoyebi makambo ya katumbi te lelo tokoyeba ndenge nini basi baelimine ye baza kobombana te bazoloba ngo na poisa toelimine deja moko etikali bosembokili na baparlementaire debout président Félix Tshisekedi soki basisi kuna na Kinshasa bakoya na France Dieu merci nga mpe koto naza protégé nga mpe koto naza bien blindé nga mpe koto ekoyinda mpe mpo tokokuta na farafara bandeko na ngai mpe je mets ma main donc nalobi soki bango baza banzambe nga na kokufa mais soki nga nasambelaka nzambe ya bomoi nakosala wana ti 130 ans soki nakokende même plus nake puis nabattre même le record soki ya Abraham mama Denise Nyakero entourage na yoko soki bakoka kolobela yo vérité te soki babangaka yo mpo baperdre baposte na bangoko ngai mama Denise Nyakero oza nzambe te oza première dame mais oza nzambe te ezali mboka na yo ezali mboka na ngai nakokita eza teke nakende ko na présidence boye mama Denise Nyakero soko koyamba ngai malamu soko oyambanga pe te c'est pas grave mama Denise Nyakero likolo ekufi te nzambe akoya na komona nzambe masi ya Yesu alobi boyiko maudit celui qui se confie à l'homme nga na se confie na nzambe yango naza kotala mama Denise Nyakero naza kotala motema nini oza nango mama azalaka motema molai afungula motema na sungaka awa na Goma mama Denise Nyakero toi tu viens de l'est oke kosunga bandeko na est mais linga kosunga pe bandeko na biso pe ya UDPS ah oui soki balobaka no vérité te mama nga nalobi no farafara soki nazalaki conseillère na yo nalinga naloba no farafara ata kuto bengana pour nalobeli vérité nalobeli vérité parce que mobali na uta na parti UDPS ezali grâce à ma combattant debout wana bango pe bavotaki président Félix Tshisekedi balingaka comme président de la République mama Denise est-ce que tu comprends que tant ozalaki na Genève na mobali na yo bango bayebi so balobi soki président Félix Tshisekedi a changé signature te akokomaka président ya UDPS te akokomaka président de la République te akotiaka candidature ne te mama Denise nake fo monaka effectivement baparlementaire debout bango mutu basali ke bokoma na place wana peuple congolais basali pe bokoma na place wana yango mama Denise Nyakero mutali boso o rendre service ataku na cachette ataku na zinga mama Denise Nyakero ezali baprésenter ba parlementaire debout bana wana bakoka kosenga bambongo susu te bana balinga kokelela ta mokete ezala pasteur Guli alinga kokelela ta mokete balinga bokelela ta mokete mama Denise Nyakero ataku to Kajombo asa muta IDPS même ça azalaka muta IDPS mais fallait bo aider Kajombo fallait aider à Kajombo banalise kitoko banalise kitoko abanaki kocha quand ya Katumbi pema bakoma tima bomaye donc ça veut dire que boya avec kocha mokaka moi je m'adresse à la première dame tant que le première dame maman tika to fungola tika na loba vérité tika na percé parce que parlementaire on est les kilinga. J'en ai marre que les parlementaires debout, basenga bambongo na bata diaspora. On en a marre. Il fallait que ça les fond moko pour les parlementaires au debout. On peut ça enveloppe to boyi enveloppe. Bana wana bazana besoin ya aide. Ko aider bango. Ko aider bango même les gestes na kata famille ya bateau bakufa na kata IDPS fallait que ça la geste. Il fallait que ça la geste. Les Camerounais yokana mokili mobimba. Mais bato bazo se plaindre. Président Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce que yoki ba maman koto même na diaspora za ko baye. Baza ko lobake. Est-ce que président Félix Tshisekedi za ko yoka? Maman disait il lobé la président Félix Tshisekedi. Est-ce que président Félix Tshisekedi za ko yoka? Makambo au peuple congolais za ko mona. Ba linga ki papa Kajombo makasi. Papa président de la République.
Bandeko. Nazalaki gentil, nazalaki vraiment gentil. Nazalaki gentil pour l'églisa et loko ya maman Oyo a priori na ko l'églisa ngote. Cette dame ne comprend absolument rien. Ye azoyi baketi lombo aza président de la République et qui va voter qui est. Alors moi je suis clair. Ba Congolais ba ko voter jamais Moulouba, c'est clair. Ngala za muta ba vérité na bombe le ba Congolais ba ko jamais ko voter Moulouba, quel que soit ndene. Donc ce qui batu baza ko kufa, c'est parce que pouvoir za ki moyibi bo gagner na binoté, c'est clair. Ce qui bo gagnaka azana armée de batu kufi boité, mais ce n'est pas encore fini hein. C'est pas encore fini et qu'on continue toujours. Alors Natila bino susu bino bato ba commentaire boko loba boko koma o news boko koma toluka mama mususu wapiye yeyo voilà munu basusu le peuple d'abord nazo kama ndeko kama bao ba miibi bazo kanga ezo pesa bénéfice nini na peuple exact soki oza président bandela soki okuti biloko ebebi bandela lokola muzelo wakabi abandaki alobaki entreprise à charge sikoyo kokanga okosambuye pamba aza mbuye senga yoyo elingi esila akosilisa na kokanga bato te na basusu oyo bawe seke tokokende kotia bachaine na bacimetiere na bango bato lokola bakisekedi bakokangama ti bakokangama ngai conseil na pesi président na ngai na pesa ka respect mingi na pesi conseil gratuit o na pesi azalaki kosambela na labor atika makambo ya kokaga bato abandela mosala o nazo regrete mama na ye Marte akoseye mwana ataza président za mwana akoseye akokanga di akoya kokanga na kisekedi na mabele po ye pe aibaki akoya kokanga na kisekedi etienne kokanga ye wana makabo il fallait to bandela to yebi pasi oyo amoni il faut atika ezako c'est gratuit atika kokanga bato to banda à zéro muto banda kana zéro ok bayo bande konanga eloko ezoboma baluba eza nini eloko ezoboma baluba eza moko pona bango baza déterminé ya koloba ke Tshilombo c'est un président de la République quand ya barwandais bayebi kaza mosali na bango yango wana baza na armée tilo na bango na bango soki bolingi bobenga Tshilombo président de la République bolo banazwa armée bolo banika kazwa armée kuma na maboko na ye soka zwi yango tobenge mamo président de la République tant que kozwa yango te aza président de la République te alors bino oyo bozo benge président bozoko mutango bino benga président de la République akipaka bino kutu te mais Tshilombo banda kota place avec président ki baluba te mais Tshilombo ki baluba te baluba bazo kufa partout banda 2019 baluba na baluba mtawa kufaka bana ba kufaka justice yo salamaka kaka baluba mtawa kufaka biso te mtazo bo bango bango bayi bana bazo bo bango alors bandeko nalobai ke bokomona image ça penza lelo na bandi ndenge ezalaka te nazo bunda bozomona image moko efali na tiango na sima je crois nga tiango na liboso nga na tiango na sima alors eloko eza vraiment important ya kolanda ba makambo oyo ezoleka bokomona oyo na kotia mamo peut-être ya suka ya moluba toko tiango tina suka te tokokata yango après tokoloba mais vraiment baluba nde mutu baleki mingi na émission oyo ya lelo nazo finga te nazoloba mbote na bandeko na nga nyonso bisika nyonso bino bozwami ezali ngai wapina mamushinga nazoya lelo oyo nazoya na mai na miso ndenge bino boyokeli makambo yango touti koperdre papa lelo oyo
Naba 2h45. Donc depuis 2h45, tu as la catégorie là. Moi, je le baisate. Juste pour vous dire que Nzambe. Aza kote na makambo oyebi sabino te. Mi nyonso boyebi papa musani nazali kosala. Molobeli ya Congo, bibliothèque. Papa Kajombo azalaki yaya na ngai. Confident na ngai. Conseiller. Lelo nande nazolobela bino. Naza na pasi. Je ne sais pas comment décrire. Je ne sais pas comment vous décrire la peine que j'ai aujourd'hui. Nazosenga nzambe apesanga makasi ya retenir parce que depuis plus de 2 semaines, nazaki na kati ba prière. Na banzambe na kozwa yete, nzambe na kozwa yete. Lelo utokende, je ne sais même pas quoi vous dire. Tosambela. Nzambe moko abipwani na zuye. Nzambe asalinga mabe makasi na nga kitazwa ye, asalinga mabe makasi. Ah Seigneur. Oui, bande konazo obligé na longola yango. C'est vrai que tikali kama ba seconde mo ebele. Liwa ya mutu ba sepelaka nango te. Ezalaka toujours passé. Mais moi, en tant que pasteur, les baluba ne comprennent rien et en mona bazoko kufa. Chilombo azalaka sou connecté na nzambete. Batu nyonso oyo bazo benge président, oyo bazo travailler na ye, baza connecté na nzambete. Nzambe aza nzambe oyo die, nzambe alobaka ye moke die d'amour. Biso oyo nyonso zoleka na mukanda ya Bible biso tangaka nyonso ezana mona kati. Mais bomonaka na tangu Chilombo azozwa pouvoir. Alobaka nini ye moko? Tangu bolandaka ye bomonaka ke il a fait une alliance avec Satan. Asalaki pacte na Satan. Mais tokoyoka Bible ndenge lobi na biso wana Deutéronome 30:19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Toi et tes descendants. Mais c'est clair. Nzambe azali nzambe ya bolingo. Nzambe ya mawape bolingo. Alobi nabino. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Chers patriotes, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Et le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, le Saint-Esprit, et voilà. Mais tandis que dans le royaume du diable, il y a la haine, la jalousie. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Et pas Chilombo azali. Donc, tant que yozo kote la Chilombo, tu commets le péché de participation. Donc, on koufa na moment nyonso. Parce que Chilombo, Nzambe tango lobi choisit la vie. Il y a pour yangote. Il a choisi le royaume des diables. Alors, il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences. Dans le bana bino ki muluba a cause de mosala nzambe te parce que azote ya bana o bazo leka ba mama o bazo leka parole o eza contraire na vérité biblique. Chilombo c'est un tricheur. Chilombo c'est un traître. Tout le monde ba boni. Chilombo azo pouvoir te préveli na kotina binongo. Bato kawana basoko bon clair babi ya gagner mais de toute façon à quoi gagner ndenge nini parce que un Congolais à quoi voter jamais muluba
Donc, c'est une vérité. Chilombo a gagné parce qu'un vrai Congolais a coquille jamais voté Moulouba. Même si vous avez Chilombo, un autre Moulouba, un vrai Congolais a voté Moulouba. A coquille jamais voté. Comme preuve, vous avez Chilombo a pouvoir wana banani ya osana bao. Tout ce qui est muscaté. Bande konangai. Tolingo kende na nini na suki kadiongo auto kufa. Ataki bosala nzambe na zozo kisabe na ba parole. Oyo balinga ka liloba. Ba notera ba verset, ba vérifier kango ona zoko loba. Na Romains 8, Romains 6 23. Balobi boye 23a, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, 23. Oyo balinga kotanga Bible, batanga na Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 16, 23 à 24. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ézéchiel 18, 20. Luc 16, 23 à 24. Ézéchiel 18, 4. Matthieu 5, 29. Et dans Galates 6, 7, Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mais il faut faire très attention parce que la semence, c'est la multiplication. Alors, Bandeko, Tolanda. Shalom, shalom. Nazo pesa bana na nzambe nyonso bambote. Ezangai évangéliste Daniel Mudiangomba. Nayebi ke histoire nanga nyonso boyebi. Bozotala pe eta oyo nga nazali. Nazalaki mutu moko impuissant, vie limitée. Mais nzambe asalaki ngolo na ye, nakutani na musali ya nzambe papa walesa. Asambeli mpo nanga, oyo ezalaki ya kokufa epai nanga, ezwi vie. Abalelinga mwasi. Naboti pe bana. Boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango ezalaka ntango azotala bana azotala mwasi. Me eloko ya kokamwa natali na television na Monika Diombo azoloba ke bana oyo nga naza na bango baza bana na nga te. Alobi ke ata soki toke na examen Aden butoko confirmer ke bana wana baza bana na ete. Yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo. Bozala papa moko za kuna koka bapesa imutuka babale liye mwasi na kapunji balubi aboti mwana. Boke de wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis botu na médecin soki façon koka oyo azali pa kapunji akoko sala acte sexuel po abotisa mwasi. Po biso toyebi role ya koka wana. Les gardiens du temple. Merci. Nayebi ke bolandi. Yango wana na porte Kadiombo plainte na parquet. Tozo kende na e parquet azo mema ngai na Kadiombo. Na examen Aden. Soki bana babimi ke baza ya ngai te, Kadiombo aza na likambo te. Mais soki bana babimi ke baza bana na ngai. Ngai na Kadiombo. Nazo senga pe bakonzi ya mboka. Toza na mboka oyo état de droit ekoti na mboka. Nayebi ke bino nde boyebi mibeko. Boko salisanga. Parce que déjà image mabe eza na kati ya mitu ya bana, na kati ya quartier batu bakomi ko suspectenga. Ba bruit eza ebele, ebimi na monoko ya Kadiombo. Président ya mboka. Naza na façon ya kokutana na yo te. Mais nayebi ke message oyo papa ekokomela yo. Okosalisanga na likambo oyo. Kadiombo akanga mukaba. Kadiombo kusuika mukaba. Tufu afoneba. Alors Bandeko, Kadiombo, si c'est Kadiombo, a été déjà maudit par un handicapé. Alors Bandeko nangai kozwa problème na mutu aza na eta ya boye ozo pelisa monoko
oyeba pe ke nzambe oyo akelaki azali koko zongelo pe mukolo mosusu na ndinga ya malamu te. Mes chers patriotes, la Bible nous enseigne dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans Proverbe 21, 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bande kunangai na banzi na za clair na zoti communauté na liloba na nzambe. Mais ye azana ba soutiete akeni ko funda ka diongo muluba yepe muluba mais justice ya Congo ikondana ka muluba te. To monaki awa les violeurs nani mukuna à main armée moi c'est abimi à lobby mais mukuna après quelques jours à prison baluba bayokani na mukonzira bango batika kiye akelibanda. Alors oyo ça c'est vraiment porté à terre contre la personne de ce monsieur. Ko kende ko panzae sangoke azana force ya ko zalana mo cité aza pe akoka pete abota alors que achebana na mutu eloko nini. Est-ce que lorsque cet homme dort avec sa femme ye kadiombo azala kuna. C'est pour ça que je vous ai dit, mes chers patriotes, que quand c'était ce qui au sali mutumabe, punition na yo kaka mabe oyo sali. Non, appelez un exemple. Ce que l'on dit, mbuba moko yanguba oko récolter 10. Oko récolter 10, 20, 30. La semence c'est la multiplication. Na ebité bato yo bakino semble pas baluba maté yande ni boyokaka. Alors, tant que vous avez continué à dire, Bible, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Au moment qui kokawana, azana mutute, okoko le ningi yo lingi, okoko finga ningi yo lingi, mais Dieu existe. Na landi, maman moko boye, tcheki loko na ye, maman moko mkongo, pati la belle. Alors, bi, nzambe, asali justice, pour na kolongola, kadiongo, un grand tribaliste, de toutes les façons. Moulouba nyonso sera bimi. Au monde qui tribalise, au monde l'homme souste. Voilà. Alors, bande kunangai, na banzi, ba oyo balandaka. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, la bouche est un fait. Il faut qu'on batte la kamunoko na yo. Tolobiango awa la vie et la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Munoko oyo et kobomayo. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui met l'homme en débandade. Tala, binona banzi, boye ba kite ki kamo eloko ezali, parce que balobi nanga afinga ki tchala mwana, afinga ki journaliste wana. Mais là, je ne détiens pas de preuves. Nazaka na preuve moko oyo nazanango, yango na miko la kisabinongo, bandeko nanga eza mawa. Eza mawa, bob soki yo opona chilombo na péché de participation so okufi non seulement okufi ozokeli felo alors tozana eloko susu nini ya kolakisa awa ezebele. Alors na tchaki oyo na ona salaki. Voilà. Na on a tchala salaki na tchela un peu lobby pour na chilombo vraiment ils ont malamu ta kosala semblant chilombo azole la tata mwasi na ye mais azole pourquoi mais tango yo kosala pacte tango kosala alliance mais alliance c'est la haute sorcellerie, il faut sacrifier les âmes. Na ebite bandeko oyo bamususu batanga Bible to batanga te. Tango yo ça l'alliance, pacte na diable. Au benako zona yo par exemple, ba 1200, ba 900 na Belgique. Ba yebi ke yo na mboka na osala pété. Ba lingi siko batombola yo pour otambola kana tapis rouge. O sala pacte, bon pacte on les a refait. Pacte on les a refait. Donc tango diable azo pesa ba pouvoir on a nyonso ya otambola kana avion qui n'est parti au lingi. Azo pesa on a droite, na gauche faut zoa.
yango nozomona bafamille côté ya tata tilo bazosila côté mama ezokende côté bazokende mais parce que pouvoir wana ye azwi d'abord ekokomisa ye d'abord motema mabe et mutu nyonso akokende yango nozomona bato ambugima bazolela mais azokipe na ye te parce que oyo aza komona bino boyebi yango te mpasi oyo azomona na pacte wana asinyaki bino boyebi yango te donc osuka no na baclasse par exemple so ba4e so banini na Belgique osala mosala ya bien te na mboka na yo osala na yo te mbala mo bati au président de la République otambola likolo ya tapis mais il faut payer alors kosala basambla te bato bamonaka ke yo ozolela tante ah mais non biso na Bible toyebi biloko wana nyonso voilà alors bandeko vraiment eza mingi spécial baluba totiaka mwa eloko oyo moke kaka bongo to bandeko mboka ya ndenge nini oyo problème esilaka te problème ezalaka lere nyonso oyo mboka ya ndenge nini bandeko na ngai tokende malembe Nous avons compris qu'il y a d'autres blancs qui ont du cœur. Ils ont fait même des émissions pour nous dire tout ce qu'on vous donne comme don est un poison. Ne faites pas confiance à un occidental, car il n'y a rien pour un blanc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le chef de l'État arrive à Brazzaville, il déclare à côté de Sassou Nguesso que le vaccin est un chemin obligé. Mais nous avons nos produits à nous qui traitent encore le Covid. Si bien que pour moi, le Covid n'existe pas en Afrique. Alors, la plupart du temps, les chefs d'État africains, ils ne touchent que qu'à l'Europe tous. Ils ne touchent que qu'à l'Amérique tous. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire exception? Alors, parlons-en de Covid. Eteni Longondo déclare, il y a la maladie, il y a ceci, on crie, Mouyembe prend un bémol, il lance. Il nous promet que nous allons atteindre le pic au mois de mai, l'année passée. C'est-à-dire, il agissait comme un dieu, il projetait déjà que ça va venir. Mais dans la population, monsieur le président de la République, quand vous avez fait le tour des hôpitaux, avec les chiffres qu'on vous avançait qu'il y avait tant de maladies, vous n'avez rien trouvé, vous avez levé les mesures de confinement. Mais ces gens qui vous ont trompé une fois, peuvent-ils ne pas vous tromper la seconde fois? Le professeur Mouyembe avec son équipe ont gonflé des chiffres pour permettre à ce que l'Organisation mondiale de la santé, avec leurs fameux vaccins, puisse venir au pays. bandeko nabandi bomoni ye wana oyo azadi société oyo koka wana azoli ba problème na koka voilà
koyeba nani azalaka mentor ya Katumbi au monde. Vetter. La mère de Moïse, la maman biologique de Moïse Katumbi, est congolaise ou elle est zambienne? Je ne sais pas, il faut demander. Il faut d'abord savoir si Moïse... Moi, je sais que Moïse et Katumbi n'ont pas la même mère. C'est ça que nous savons tous, oui. Moïse et Ambre, c'est la scène politique. Bon, ben, wana nakoko changote. Tu sais le sujet, Maramalo à Tchad. Moïse Katumbi. Tikela Fati deuxième mandat nae. Tikela Fati deuxième mandat nae. Ça va Jean-Pierre Bemba. Tikela fait Fati mandat nae. Ngai Zakari Barabas. Ngai Zakari. Ngai Nana Koufite. 2014. Décembre 2014. Naloba Moui. La majorité présidentielle. D'abord, Naloba que Kabila, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Il y aura. Donc, il y a un Lobawana, il y a un opposant. Dans un Lobawana, alors que Nazarana Bango. Botuna Adi Londolé, Botana interview. Adi Londolé, sur la Nanga, ils ont cette interview. On a tout ça pour la Lobaka Bongo. Pour comment la date? Adi a publié un mot le 4 décembre 2016. Dans la Lobango auparavant. Dans le lobby, la majorité présidentielle. Moïse Katumbi, la Nangaï, on a eu beaucoup d'idées aux gouverneurs, il y a Kabila. Pour ça, on va faire, ils ont marché qui toque. Dans le lobby, il n'y aura pas de révision constitutionnelle, il n'y aura pas de troisième mandat. Et sûrement, la majorité va gagner les élections parce que nous avons des candidats. Le coup là, Ngai va toujours soutenir Moïse Katumbi Tchap. Ngai Zakari Bababas. 2014, in tempore non suspecto. Au Futangate, au Pessamambongote, mais na tala boula moi Congo. Na tali gouverneur a travaillé. Ngamo na yana katanga. Na bi moi mbali yo, toi ne boula mongo. Mais à Adalji, tika azala président de la République. Bandeko. nayebi te soki mwana bauti koleka bauti komona tokobenga ye mutu na mayele tozobazoba. Naza na video na ye aloba makambo ya mawa na chita sima aki député alobi na komi na niveau moko na kozonga so sima te lelo bani koloba awa alobaki est-ce que nga vraiment na kobongisa mboka nga parce que Kabila azobongisa na ndenge na ye osumuluba alobango clair so bolingi na otila bina so prochainement ya ma bande ko nanga lelo alobi batikila nani Chilombo demanda na ye azoyebisa Katumbi mais demanda wana c'est si Chilombo akoleka demanda parce que chez les blancs chez les Rwandais c'est Kabila aza bon travailleur bon ba olongole pourquoi le aza bon travailleur ba ko ipo kotika ye a continuer na ye bande ko à titre d'information Katumbi, père né d'un père gréco-juif, mère zambienne, la femme rwandaise. Bandeko, batomité ma beba ali, hein? Batomité ma beba ali. Si oyo nani juif oyo Katumbi alobakake, akoli na RDC. Alobaka koli banda mwana ya beti babale biloko nyonso na RDC. Mais tango ya kobala abosani ba copine oya zwa na RDC ake na Rwanda akobala tala degré ya kere. Donc babokole na RDC akoli na RDC tango akobala koki akoluka mwasi na Rwanda atiki mwasi ya congolaise. Donc vraiment ce qui yosa congolais au côté la muta modèle ya boye c'est que vraiment ndeko na ebité foza la muluba be kaka bino bata côté kuna so tel ka tumila bata puya ke banani biso ba kongote kaka côté kuna akoli wana tango obale koki akoli na Rwandaise na famille Kagame ezama wa bandeko alors ba côté union sociale toyo kana oyo
ce projet-là. Et les fonds, le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok, et par rapport au... le tracé, mais bon... Le président est monté. Derrière batuna ke salaire na ye alobi a habité. Le batuna ye projet on a nzela Burundi ti RDC na combien alobi a habina été ba retour ba expert. Ah. Tata Nzambi ton di magaka. Béton. Nzambi la gaye suicide bandeko suicide. Congolaise à se suicider, mais Koufité. C'est pour la première fois qu'on a vraiment que Moutakouffi voilà Bandeko totalement oyo en fabrication, une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Oh. Une crise superficielle. Mais oyangote Allo Bandeko. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, où le corps du cardinal Malula est en train d'être déterré pour animer le cardinal Monsengo. La famille biologique n'a pas été informée au préalable. Nazana ba mama momi balé awa voilà bango yo na base boyo ka bango bienté baza bato famille ya défunt cardinal Malula. Alors, baza okende ko déterrer corps ya cardinal Malula pour bacha corps ya Monsengo vraiment oyo mboka marque nini eza mboka ndenge nini donc bande kuna ye bango yo donc nani bazolongola corps ya Muluba parce que cardinal Malula aki Muluba toyo kana boyo ka mbeti bo chama toyo. Je suis Adrienne Malula, nièce de feu le cardinal Malula, fille de son frère aîné Pascal. Ma grande sœur Mama Boyungu. On se trouve à l'instant à Notre-Dame. J'étais venue comme d'habitude me recueillir et à ma grande surprise, j'ai trouvé que le cardinal Malula était déterré pour qu'on puisse trouver une place pour le cardinal. Bon ben moi boyo kango bien été mais za bango wana bandeko ya famille Malula voilà. Batona bakosamba bango moko chemin de la croix bakozala bango moko. Journaliste yo kozala te. Makelele nyonso wana moto akopola ye moko na kasho yo kozala te. Conseil nazo pesa bato babengi bango na rapport ya IGF. Tango lingo kende ozali moto préparer famille. Okamati mwasi na yo kamati bana osololi na bango. Obisi bango ngai nazo kende babenga lokola renseignant. Mais na ebite soki na kozonga. Tala bambongo balobaka na ibaka to nazwaka tout ça boyebaka te tala ngo ezali awo. So ezamoni tiroir au place na bomba. Moni na chambre soko tomboli mal komona libulu moko na kundaka wana. Tala ba carte au place na bomba. Lakisa mwasi lakisa bana. Yo moto bakobenga lokwa renseigner lakisa mwasi na ba. Expliquer bango déjà. Po yebite soko kozonga. Tala pe photo mwasi na bana. Osalisi ya muke oche na poche ya munene tika na ndako. Po tala ka bango zo sambo zo tala ba. Po yebite soko kozonga. Toujours mbongo mbongo ko uta wapi miyibi ya solo eza ba politicien miyibi ya solo ba politicien ba directeur ya ba entreprise population azo yiba te population azo yiba lipa population azo kotela ka batu na kuluna pona passe mais ba vrai miyibi ya mbongo eza ba politicien la plupart sont des voleurs
okomona moto bozobenge ministre excellence mais ye moko ayebi kaza moyibi ti bozobenge ala zo bato bayebi te ke naza moyibi bayebi te nzonga nayibaka ye moko ayebi kaza moyibi. Maintenant IGF a fait ce grand travail, vous voulez détruire les témoignages d'un homme honnête qui a travaillé. Ah ouais, je sais que IGF a fait son bon au belaye. Lokola tokomi na lisanga ya kosanga na pote to sunga leta kanga miibi. Moto nyo sa ko kokota na kati za makambo IGF te. C'est un combat collectif. Bato bazali kuna bazolela na kombo bato ba bakangi bango na EPST bazo kanga buto na moyi. Ngai te nazo kanga iboko te bobenga pe oyo tout ça. Lobby ezali en direct. Bukuta la procès en direct bakobenga bato na molongo. Cour ya cassation bolanda exemple. Oyo bandeko ya Gombe cour d'appel basali. Bandeko ya cour constitutionnel doit activer dossier. Tolingi bato wana basamba. Soki baza ba innocent batika bango. Kasi soki baza pour quelque chose bakangama. Soko sali église sala cachot. Ba frère a têtu faut bakangama. Lis ce qui est zate. IGF a fait. Il fallait qu'il fasse quoi? Il a fait un rapport. Des fois, il faut des mesures impopulaires. Kende kosamba papa. Innocent chaka makelele te kende kosamba. Okosamba sa journaliste. Na kobenga presse lobby. Toza la mobiliser na prison. Pona kotala. Ata etenza kolakisa. Metala. Tokoyeba. Moulaya mutu bayeba ngona photo passeport. Il faut photo a mobimba. Lobby ekoyeba. Tala photo ya mwasi na bana. Laka bango. Lakisa bango place au bomba mbon. Po ebite soko kozo. Limbisanga son na lobby mabe. Me fayela rappeler au capo. Bandeko. Nakini kulezo beba. Makambo oyo alingite inspecteur ya finance ya bimisaki. Oyo bazana ba carte ya bimisaka ba mbongo ba 50,000 ba combien partout ba kendeke. E yindeli bangu na ndinga osakanate. Moulongo penza faut basamba, faut pas kangama. Mes chers frères, chers patriotes, les seuls pays au monde où les politiciens volent que des millions. Que des millions. Ou 1 million, 10 millions, 100 millions. C'est le pays au monde, hein, où les politiciens va millions. Oyo kamera na prison. Atika nda ko mon États-Unis munene za suna 30 chambres. À ce moment on a combien? Mutala la kadekulaté. Tala mutema mabe batu, tala mutema mabe. Tala peuple là souffrir. Il a passé. Ngapé nazo continuer à kutila rabino biloko na mona ki batu na banzi bazoboma nani niao pona balia ye na yebite suki yango yo tout à nan suye koza la yango oui la bay faya bota la bani Loro bataba yanki bashende babo manyao bage lia ya komona kitasa donc na ebisio nzale koti na mboka moshe babo manyao bage dame Loro ba yanki tala ba yanki loro ba na ebisio moshe ami somo ba yanki bazo manyao moshe ami na ebisio na dara bandalungo so banda tsine na selma mawa niao yemoko contre combien de Congolais? Il faut pas bomber kaka akufa kaka pour balia ye pour eluka kolia ezate ya bandeko ya passé hein tu chimpa beaucoup lekela to pas du ko kumbana maluto lekela bilekela bikulekela kwenu kumbana maluto ujoko ke bapenjo renfort ku chissance. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï. C'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bantu kaba kushimito kwetu kuchinsala kakwena mai kakwena nzembo situation sociale muti dégradée encore plus kakwena mang kakwena l'hôpital du Lansong kakwena chansongo to aponte tukuni kubukalenga tu ni bukalenga yo komi ko la réforme to le baboye Eliezer yo siko zotangati ozana na IPEN ozana université mutu Etienne Tshisekedi aza docteur en droit mwana na ye
aza na diplôme d'état te e moto oyo ye basali na ye réforme wana aza na certificat ya mécanique Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que bango mibale wana baleki moto mutu tien Tshisekedi na mayele? Est-ce que eloko ezozanga na Congo eza ba diplôme to eza ndenge parce que na ndenge wana ozokende tokoya komonte pe to tuna ba titre ya mutu na mutu ozomona te ke ozokende na voie moko ya bien. Tunanga titre. Tunanga oyanga. Tozana pour ça débat wana te. Est-ce que ce qui manque à la République c'est les diplômes ou bien c'est la volonté politique? Eloko ezozanga eza diplôme to volonté. Est-ce que volonté politique yango to kotiango na bato basala certificat ya mécanique? La politique est une science. Oyo moto akoti na kelasi, yo zosala nini science politique? Moto akoti na kelasi asali mbula mitano. Pour n'envoyer pas politique. La politique devient un art. Lorsque vous avez appris sur l'État, et l'ingolo bake au vendina ba politicien, au sali mbula ta zomi nde ou apprendre la politique. Mais Félix Kaka en 2011 avait un politicien de Rémi. Donc continuer peut-être dans une émission élaborée. Ngai te mtrazo loba. Ezangai te mtrazo loba. Bon. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement. Bandeko nanga na banzi tomoni ka mwa bamakamu ebele oyo eleki voilà nazoluka eloko moko eloko ngo ebungaka mbala ebele toute façon na ye na kozwa yango ebungaka mais c'est pas possible ça tout le temps so nazoluka yango emonanaka te yango nazoluka eza pete bon ben nakotinda bino moko kaka ya bato ya kote kuna bongo totala soki mwasi ya Félix azaki awo na Londres te oyebi ye te azalaki nani awo rwandaise awo mosala na ye ezaki kindumba awo donc bato ya ndenge wana nde bato bakodirige Congo mwana mwasi oyo aza na Félix azalaki awo na Londres te en tant que rwandaise nani ayebi ye ta awo ndako na ye toyebi te donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chefs ici, connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme ça? Non. Parce qu'à un certain moment, il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Tchakoudi, parler langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils connaissent. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que Toyebi Makamunya, Bangonya, c'est pas ça qu'on s'en. Nani ayo Koyebi, c'est moi, soit Alungo, Ana Bachekula, Nabango, Bakenda, Bruxelles. C'est pas du Bangano. C'est pas du Bang qui a arrangé le mariage. Alors, est-ce que depuis que Badibang était Premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne vais pas supporter Tibala. Alors pourquoi moi je supporte Tibala? Professeur Gilet, pourquoi moi je supporte Tibala? Pourquoi laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azala qui collabore, si laisse-moi poser, ce sont des questions. Félix trouve que na continue la vie d'ailleurs privé, aille comporter une plainte, Nazali A. Professeur Julien, tu vas courir derrière toi. Je suis prêt à aller avec la prof, tu vas courir derrière toi. Juste là, prof, na wuti kolobake. Prof, ba discours et les questions. Moïse, mais papa, vous ne me laissez pas le temps de parler. Félix, moi c'est Abatous. Donc vous
voulez jouer avec nous. Donc nous nous battons ici pour la résistance. Nous voulons que le Congo change. Et vous êtes en train de jouer comme ça avec nous. Mais nous avons un problème avec Félix, ou bien nous avons un problème avec... Il faut Félix, azana lokoso ya mbongo. Et Batouana pas utilisé yana lokoso na yambo. Na moninga na Badibang. Badibang na Félix, Moussala na Bango. Est-ce que vous voyez Moussala Badibang à Zakosala en Londres? Aïe, banya en Londres. Ya voyez na Babanga. Na Paris la même chose. Vous voyez Moussala na ye, na Poto. Et ça qui coache Kouda. Bandeko, c'est vrai que Nazar moi mouké poursuivi pour na ba image nazo chaka on me reproche par comment yo koza musala nzambe ozola kisaka salité ya mboka na yo mais non ngala nazo kanisi bino bozo mona keza propre botala ville ki sasa ndeko salité alors à partir ya biloko ngana nazo chaka nde boko changer donc si vous savez lo kama lamu bon mona ma bien pour l'année bandeko na ngai. Et puis c'est pour dire aussi à Félix que Kéba na présidence na Yowana, c'est la seule présidence de la République depuis le monde des aliments de ces derniers temps ici, depuis que Ngaï dans la vie, Bakunda Batou est belé comme ça en moins de 2 ans. La présidence de la République. Mobutu a fait 32 ans, mais on n'a jamais vu ça. Joseph Kabila Laurent a fait 3 ans, on n'a jamais vu ça. Joseph vient de faire 18 ans, on n'a jamais vu des gens mourir comme ça. Vous allez me dire Covid et Boumiga dans la présidence. Non, il y a quelque chose là-bas. Ou bien vous côté na biloko yamabe boza ko boma bato, ou bien boza ko empoisonner bato. Boté ka ba habitude wana ezama na moté. C'est la première fois que bato baza ko fait belé na présidence de la République. Combien de conseillers? Même mon ami Chimanga Mundele des États-Unis, il est décédé et son frère qui a suivi pour aller voir pourquoi il est mort, il est décédé aussi, on est allé enterrer à Washington. Non. Biloko boza ko sala wana ba Jacques Ilunga était mon petit. Vous croyez que nous sommes contents de voir tous ces gens-là partir comme ça? C'est la seule présidence de la République qui a battu le record ces derniers temps ici. Règne Nayo, et ça est règne, on se poser question. Même qui t'engage soudain comme ça, pas précipitamment, sa famille dit qu'il n'était pas malade. On se réveille le matin, il est mort le matin ici. Et puis, il faut le Kokundayamban, sans autopsie. S'il vous plaît. Non. Arrêtez, biloko bozo kusala wana. Soki bokote na bakisi, bobima na bakisi wana ebanda kozwa bino. Soki ezali ba poison, botika système wana ya ko empoisonner ba. Un jour vous allez répondre de ça. Parce que il y a toujours quelqu'un qui connaît les secrets. Il sortira ses secrets un jour. Secret ya bato et bakufo, baza kufa na présidence wana comme des sosos pendant les 2 dernières années ici. Vu ya bato comme ça baza kotika bana na bango, baza kotika rien. La famille de Chimanga a perdu 2. Ton propre cousin. Chimanga et son petit frère. Hein? Na maye réunion c'est ça qui na mitu na bango, bakende comme ça. Jacques Ilunga est parti comme ça jeune. Et ils sont nombreux comme ça, ils sont partis. Non, et comme ils t'ont tout le bénin makamboy. Parce que dans chaque famille, que tu as il faut que Mikolo va vendre le coin. Ngai naza Mukolo. Naza koye bisebio, vous êtes président de la République, il faut s'asseoir ou se poser des questions que pourquoi tout le monde autour de moi meurt. Et ça dit yo que question biloko mabe ou bien badinga na basimi biloko mabe. Qu'est-ce qui se passe à la présidence du Congo aujourd'hui? Pourquoi les gens meurent comme ça? Et vous vous précipitez pour les enterrer vite pour qu'il n'y ait pas de traces. Vous nous prenez pour des imbéciles. Nani a causé courage à vous ça la bino. Nani a causé courage. Vous mettez tout le monde maintenant en insécurité. Il faut que Makamwana est ici là. Il faut ici là. Ce qui est possible, c'est que vous avez na banganga na bino, vous avez Makamwana boza kusana. Ceux qui ont poison, il faut arrêter ces histoires de composer les Congolais. C'est quoi, comme il y a habitude de ville mobile, on va s'empoisonner pour rien. Pour rien comme ça. Mais vous voyez que, et là, quand ça, il y a toujours quelqu'un qui a un secret. Il a Kobi Misayango un jour. Et ça va se retourner contre vous. Je ne dis pas que c'est Félix Tshilombo qui tue, mais je dois l'interpeller, les chefs de l'État. Parce qu'ils sont autour de vous. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Pour ça, vous faites honneur au latéral costume, tous les jours, vous avez un matin. Et puis ça devient votre habitude, vous avez un matin. Nous voulons que Bato va vivre bien.
pour bateau, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la seule présidence il y a Afrique. Pendant le coronavirus est bandit. Quand il y a Congo, il y a Félix Tshisekedi. À quoi vous avez touché? Vous ici là. Quelque chose se passe autour de vous. Ton ongle est parti. Très vite. Disparu. Il est parti, monseigneur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il est temps maintenant de se questionner. Maman, tu as une question. Vraiment. Je pense que j'ai assez parlé. Il faut go vanda. Pour le makambo, pour le makambo. Pour le makambo, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Paix à son âme. Merci. Bandeko. Ngai na filmaka te, ngai nazwaka batindelinga na lakisi. O nyonso bozomona na pipa bazoleka wana baluba. Baluba na bulo baleko de belé. Na banzi na suki nanga balobi bato bazokufa pourquoi? Est-ce que réponse cause la wate? So na banzi réponse cause la awa mais avant toute la réponse wana tout à ne pas chilombo auta. Voilà. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Mboka Mupompa. Mboka ya nai. Il y a président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est quoi le message que nous allons pour le président? Donc, veuillez dire à notre président, nous avons faim, regardez comment nous travaillons, regardez même la route. Ce n'est pas même la route à présenter que ici c'est chez le président. Ah. Ouais. C'est bon école là dans mon école ni. Donc c'est l'école de EP Kanganga. Et là mon pompa. Oui, oui, effectivement. Hein? Oui. École là mon pompa. Oui, oui. Il y a total à mon âme. La station d'école à mon pompa. Mais le président Félix Aoyat. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais été ici pour même visiter son village. Ce n'est que vous, le passager, vous passez toujours ici, vous nous parlez. C'est ici chez Monsieur le Président, oui. Nous acceptons pour accepter. Oui. École ni. C'est Épée Kangang. Épée Kangang. Bonjour. C'est l'école de Moupompa? Oui, oui. L'école de Moupompa, oui. Bien-aimé, Naza, l'école à Moupompa. Désolé. Il y a un peu de temps, pour un mot. Allô, oui. Et bon, je crois que on a tableau exact. Allô? Ah, il m'a acheté après une minute, je me suis dit, tableau exact. Nous avons le tableau fabriqué. Nous avons le tableau fabriqué, mais les élèves, juste là, on n'a pas amené. Donc, ça y est, chez le directeur. École, Pardon? Oui, école. Oui. Message nous sa président pour l'école à Moupompa. Donc, effectivement, de vous-même, vous regardez. Donc, là où les enfants étudient. Nous étudions en mille difficultés. Depuis qu'on a dit, les enfants vont étudier gratuitement. Regardez, il y a marmé de gens ici qui étudient gratuitement. Les enseignants non payés. Bien aimé, Tozana Mboka Félix, il y a président Fachi Beton, école en Oyo. Malokai, Ujibimpa, Jitala Jijikwa, Jabunia, Wambamun, Jambamun. Nous n'avons pas ici. Ujamba Bishi. Hein? Makuta. Tiens Makuta. Hein? Vous voyez, nous sommes dans quelle école? Bandeko, wana la exibinoka kezaki dans entre parenthèses, mais pour nini batu bazo kufa ba mama na pour nini kaka baluba pour nini kaka baluba na bakamongo ebelewa suna lubinacha suna lubinacha eko senga toko matina ba désert mais na ko chaka mo eloko moko ya 2 minutes après na zonga na toyoka chilo mondenga lobaki ya lobi tribalisme te tribalisme te tribalisme ko zalati na mboka na biso l'horizon
Mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Voilà. Voilà, c'est clair, hein? Ou du tribalisme, Chilombo alingi tribalisme était. Chilombo alobi na ye moko ke alingi na ye tribalisme était. Donc, yoso ile makabuna tribalisme avec un cabinet composé à 89% de gens du même espace linguistique, dont 60% ont des liens de sang direct, dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Beya-Kassongo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui, Sylvain Kabongo, secrétaire particulier. Cet homme, connu sous son vrai nom Topin Mokangeshayi, est un complice de longue date du président de la RDC. Avec lui, ils ont été impliqués dans les années 90 et début 2000 dans des dossiers judiciaires en Belgique. C'est ainsi que, pour fuir la justice européenne, Topin Kabongo s'était réfugié au Canada où il vivait de l'aide sociale jusqu'à la nomination de M. Félix Antoine à la tête de la RDC. Topin Kabongo fait nommer ses deux frères, M. Jean-Claude Kabongo et M. Badibanga Kabongo, respectivement conseiller spécial en matière d'investissement et conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. M. Vitier Dzimanga est un autre louba de l'entourage bruxellois de Félix Tshilombo, connu pour la contrebande, falsification et contrefaçon, et nommé conseiller spécial en charge des questions stratégiques, avec sa cousine, Madame Bestine Kazadi nommée conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale. La liste est loin de s'arrêter là. Félix Tshilombo nomme son oncle, connu sous le nom d'Abedeo Tshilomba, comme conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses. Ses cousins Jean-Paul Moulomba, Paul Mundela, Gilbert Mundela Dzimanga, de triste mémoire, et Michel Moulomba, vont occuper les postes d'assistant logistique, d'assistant personnel. Revenons sur Gilbert Mundela Dzimanga, décédé mystérieusement en janvier 2020 à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron. Les manifestes de l'aéroport de Nairobi révèlent que depuis mars 2019, M. Gilbert faisait de la bande kuna longoli yango bomoni ke aza tribaliste était ndenge moko alobi ke mboka na biso ekozala jamais na batu ya ba tribaliste. Donc bomoni yango ke ye moko alobi ke tribalisme na mboka na biso awa jamais. Voilà. Au revoir, Bandeko Nzamba Zanabino. La vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Na aucun na musika te banane, je parle que des deux candidats. Candidat na biso, biso totier président de la République, na auto qui candidat président de la République. Na okota na COP banina mususuté. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est quoi comme président pour Félix était quand même dans deuxième bord na biso candidat na biso FCC. Candidat bis. Camereza Batola non, candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso FCC bis. Chadari bon, Chadari moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix. Donc Chadar il y avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayou l'avait. Mais toi regarde la logique de la souka. Non mais you te pas résultat, il y a ça biso. Na la tigali na COP na biso FCC. Il y a ça biso, COP na biso FCC cash. Pour FCC cash ya COP na biso. FCC cash Kabila Mutasala yango. FCC cash Kabila Mutasala yango.
Si je comprends bien, Chadari a lié Félix Nabavois. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. C'est déjà comme l'État congolais. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sauf que l'Ingi, pour organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Voilà tout le basco mamboulika la carte l'État congolais. Mais mission où les apôtres le mambo FCC cash. Donc na otika la où Italie FCC cash. Na zobeta li solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash. Coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabangi. C'est lui le chef de la majorité. Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a dit étiquette, on va regarder l'étiquette, on a raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon compte à parti républicain. Est-ce que Trump a mon compte à parti républicain? Parti républicain, ça va conduire en route. Et puis ma compte à parti républicain, va décider aux États-Unis. Babengi pe Trump otambola atamboli pe ndengo Kabila ba benga Félix otambola benga epe ayeboye otambola Stali yango bende Kabila posa chef na ye na FCC cash. C'est grave ce que tu viens de dire. C'est le patron du FCC cash, les regroupements politiques. Alors bandeko oyo eza réponse ya ba mama oyo batuni pourquoi kaka baluba mtozo kufa. Réponse ya mukuse eza yango yo o ndeko aza koloba o bazaki na FCC. Aza clair. Et raison pour laquelle balukile ba problème ndeyo bimisi sekele oyo batindi kuna. Alors lukola ye a gagné quitté. Ba nommé ye. Il faut andima makamo ba koloba na ye pe asala pacte na diable. Et tant asali pacte na diable. Bato nyonso bazo salaka ba péché de participation bazo kota na kati wana bazo obligé bakufa boye ba Bible biso na Bible o biso totanga ka nyonso na kati kuna tango yozo kota na péché de participation oye ba ngambo nini yozo luka. Voilà alo bandeko nzamba pambola bino. C'est vrai que boyoka kala mena bimaki na kina voyage ba mususu bandima kité même ba politicien o ba benga ngai na ba bango non nazate mais naza na moi photo moko wa tangu naza après Lausanne pa ina kendaki voilà na kendaki na leki Lausanne et puis boyebi ke bandeko na Lausanne aéroport de la Gaté donc na nzela mususu ta okela parce que so bina kina baziri kina kesu musika il fallait na Lausanne et puis na sala ba correspondance. Voilà. Donc, nous avons été preuve à l'Iboswangwana, preuve Moussou la base de Monango, Mikolo. Au revoir, Bande Gonzama Zanabino. Pas du coup, Kumbana Maluto, Lekela, Pilekela, Pikulekela. Quoi nous Kumbana Maluto, ou Dieu qui va peindre un renfort Kouchissans. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Quoi nous kumbana maluto, depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kassai, c'est pire qu'avant. Excellence, monsieur le président de la République, Bantu Kabakushimito, Kouetoukoutinsala, Kakwena Mai, Kakwena Zemb, situation sociale, mouti dégradée encore plus, Kakwena Mang, Kakwena l'hôpital du Lansong, Kakwena Chansong, to. Apunte Tukuni Kubukaling, Tuetuni Bukaling. Merci, au revoir, Bandeko Nzambe, vraiment.